ACO, parti Moussou et Outuko manager seti, et puis je crois NBP, notre beau pays, il y a, je crois, Tibang Kalala, na parti Moussou, je crois, n'attendez comme parce que la déclaration là, tout le temps, mais Ezali, nous sommes allés mais après, on trouve qu'il y a 4 moussana dans des partis. Tout ça, on va partir comment qui n'a encore. Aux acquis de doublé avant tout signer accord, tout cela dans après, si on 48 heures, c'est qui peut être tout l'année là, au éthical. Au démarche, c'est très simple. Dans le boka moi si schéma juridique, dans le boka mobali schéma politique et schéma mbale wana esangani na kobengana na bakolo ba parti wana koyoka bango sous la médiation du CNSA ndenge nini bamoni likambo bandaki ndenge nini évoluer ndenge nini tokomi ndenge nini ter ezali bongo bandakala na numéro d'enregistrement na ministère ya intérieur nous avons to vérifier même M.S.R etikali oyo totikeli ndeko ya Rubota et nous avons battu que yangonde ezalaki na numéro d'enregistrement na ministère intérieur ezali parti moko kombo M.S.R nde ezalaki na numéro wana mais bachanjaki nde dénomination alors to yokana très bien les partis c'est quoi parti ezali oye na statut oye na règlement intérieur oye na ba document sur basenga pour parti politique ezala accepté tango ba Apesi yo okuna ba pesi numéro d'enregistrement na yo numéro d'enregistrement nande ba bengi parti parce que combo ba ko changer statut ba ko changer règlement intérieur ba ko changer mais loko ba ko changer tezali numéro d'enregistrement eli biloka message beaucoup bino nyoso mikolo ezaka makambu ya Congo millennium Tatiana Osango ba diaspora nyonso tout bana Congo bana monde entier en fait nazo lancer bino message oyo bolanda émission oyo Congo Millennium bolanda émission oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti polémique aussi mote na balandi nyonso ya monde ba internaute nyonso ya monde na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium vraiment tobi ki boza ebele scotché branché pour na kolanda biso mokolo ya lelo kasi tozu penza pour na bino encore une fois mwana mboka Mfumu Toto to sombiti na makanti par rapport ya maemazali koleka na sensa lolenge basali penza M.S.R ba M.S.R pe baza kolela vraiment mingi to kasi ka vraiment na voix ya yemoko Mfumu Toto likambo yango penza a éclaircir biso mbote na yo mwana mboka mbote na yo pe mbote na balandi na biso Mfumu Toto tolobe na mpenza likambo na sensa eloko ni ezali ko arriver pour na boloba te M.S.R topeni to kango na ne pa ina yo moko to kende ki na sensa kolandela makambo to kanaki na accord du 31 décembre 2016 na kati ya makambo to kanaki na chapitre 5 ya accord wana Alobi décrispation politique na kati ya décrispation wana et yaki bongo na deux parties la partie nationale ou interne ou tozana problème ya kofungola ba chaîne hein ba médias oyo kangamaki ya mibale kolandela bato bazana boloko kolandela pe bato bazana poursuite judiciaire tout na ba dossier na kati ya justice et puis ya mine ezali dédoublement ya parti politique dédoublement ninkoloba parti politique ezana numéro d'ordre moko ya enregistrement mais et pesa mina bato mibale to groupe mibale yali kowelela yango alors na yango tango to salaki il faut que yeba kana sima pe abiso ko signer accord pe ya kobanda ba institution outi na accord notamment le gouvernement national et le CNSA IDPS ezalaki pe na problème de dédoublement et pas Bruno Chibala je crois ACO parti Moussou et outi ko manager seti et puis je crois NBP notre beau pays il y a je crois Tibang Kalala na parti Moussou je crois natangi kombote parce que na déclaration na biso tutangaki yangote mais ezali nyoswana esalemi après yango tobaki tokokata musana na deux parties to sisa no ba parti ekomama ki na accord
aux acquis dédoublés avant tout signer accord tout cela nango après si manango 48 heures après ça qui peut être tout l'andela au etikali au démarche na qui très simple dans le boko à moi si schéma juridique dans le boko à mobali schéma politique et schéma mbale wana esangani na kobengana na bakolo ba parti wana koyoka bango sous la médiation du sensa ndenge nini bamoni likambo bandaki ndenge nini évoluer ndenge nini tokomi ndenge nini et puis na commission au plénière en sensa ainsi tu aki bona kotala makambo wana ezalaki sikoyo par exemple tozui arc tokoyoka bato ya Olivier Kamitatu tokoyoka bato ya Katenda je pense Katende wanda je crois tokoyoka pe ministère intérieur tokoyoka pe bato ya sensa proposition nini tozali ko proposer et alors na sima ya koyoka ba autorité na sima ya koyoka ba parti en conflit sagesse wana ezwama qui était parti oyo ya Arc ezonga et pas Olivier Kamitatu ezali ye mutada mukambi na yango parti o inafeke ezonga na Gabriel Kungu wa Mwanza et puis parti o inafeke ezonga bongo na Christian Mwando et puis parti mususu wana PDC ezonga bongo na Kulutu Ndundu et salemi bongo ndenge mibeko ezali na ndenge to salaki négociation pe to sengete pona kimiezala bato bakozala baza ba député batikala na ba mandat na bango kino élection ekosila to assemblée nationale ya sika ekokota pona M.S.R to bengisaki ye aya kolakisa mikanda ya ye oyo elakisa ete parti wana ya ye M.S.R ezali bongo banda kala na numéro ya enregistrement na ministère ya intérieur nzoka tango to vérifier même M.S.R etikali oyo to tikeli ndeko ya Rubota ningolo bateke yango nde ezalaki na numéro ya enregistrement na ministère intérieur ezali parti moko kombo M.S.R nde ezalaki na numéro wana mais bachanjaki nde dénomination alors toyokana très bien les partis c'est quoi parti ezali oye na statut oye na règlement intérieur oye na ba document so basengaka po parti politique ezala accepté tango ba Apesi yo okuna ba Apesi yo numéro d'enregistrement na yo numéro d'enregistrement na nde ba bengi parti parce que kombo bako changer statut bako changer règlement intérieur bako changer mais loko bako changer te ezali numéro d'enregistrement et numéro yango nde ezali ka ya M.S.R oyo komaki M.S.R mais moto akomisaki yango M.S.R asalaki M.S.R ezapela Lumbi te oyo akomisaki yango pe M.S.R ezali yete mais bango tango sikoye Pierre Numbi azalaki na côté à majorité bazaki kokipe dimension juridique ya makambo te po bazali koloba ke biso moko to na masolo nani akoya kolandela biso sikoyo biliaki yende bikokaki eza sensa te alors na makambo wana nyonso point de vue na yo point de vue na ngai ezali toluka kimia na Pierre Numbi toluka kimia na bato nyonso epona koluka kimia andima kokende na ministère ya intérieur tozo fungoli nzela bapesa ye possibilité ya kosala parti na ye ya sika ya kombo mosusu mbango akozala na retard na makambo ya dépôt ya baliste te na ministère intérieur to na seni pe na communiqué na biso final tolobaki na tokutana bakambi ya seni bakambi ya sensa de la commission mo constituée ba membre ya seni membre ya sensa na membre ya ministère intérieur toyokana pona baka oyo koyo senga kimia na mboka po ete bapesa bango mwa dérogation moko pona temps ya ko déposer soki ko sengelekana le 26 mars oyo tozali donc kimia toluki yango wana il y a lieu maintenant de croire que tokendeki na sensa ko kanga mamboko te tokendeki ko sagana te tosali musala il y a lieu de reconnaître que ba autorité concernée na processus de doublement de partis politiques bango ba fungolaki maboko biso pe muté salaki to trouver solution. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Nabalandignon sur CONGOMILLENNIUM, mais merci surtout à De Gaulle, Mavinga, le roi Motema, il y a la reine Agnès, merci aussi à tout le monde, merci à mon vieux dans Wana Robo, ça n'est jamais mon vieux Wajo Massamba, Sadi Balobi Ming Ming, vraiment payo. Merci à tout le monde, merci à mon boss Papa Riki di Benzi Ming Ming Indeyo, merci à Jordan, moi, Bio Bigrabili, Lenda quoi, montage Torkos, et merci à tout le monde. Nalela Bino tellement Ming, ils sont plus à ma bouche, vieux sous au Cécile, au sang, aux bonnes fêtes. Naba maman nyonso ya ina nyonso mafuta bililia lelo mingi mingi yo. Boboto bondeko ko bakoreni ya maboto en bino soki nzamba zongite. Retrouvez-nous prochainement, abonnez-vous. So batinde bino ba vidéo na biso, partagez yango. Donc Wezaki éclaircissement sur Likambo Pende Tali Mwana Mboka Pierre Numbi. Allez, au revoir.